Excellentes conditions télévisuelles, chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Jérémy Lumba, le vôtre, autrement dit le renard du désert, la force naître, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là en tout cas sur place, Nadei à Maître Richard Mbata, comme vous le savez. Le journée enterrement, tous en la famille, toutefois. Bah interdit après c'est côté na quantité, c'est vrai. Donc bah maintenir décision na bango, mais tout ça on a na ba proche, na ba connaissance, na ba frères et sœurs. Bato bazalaki na maître Mbata, bato bazara na Bercy. Bazana moi témoignage, j'ai pris quelques mots à glisser par rapport à cet événement. Donc nous sommes là, un grand merci à Bella Dinganga, maman sociale, la patronne, merci à Raphaël Walokonka, merci également à celui qu'on appelle les Viendou du Nouveau Riche na Chicago. Je n'oublierai jamais donc Jolie Moussampa, mon Konzaba mère Nakata Belgique, donc Jolie Moussampa, clin d'œil spécial à toi. Merci également à Aurélie Kamba, maman na Aritiana depuis la France. À Aurélie Kamba, merci pour tout. Merci à Serge Leco qui est le seul et l'unique mannequin d'Orléans. Je le confirme, Serge Leco qui merci d'être là. Maréchal Souveillé, ça le jeune patron d'Alas. Merci à Georgi Samba, le procureur autrichien de Koboza et Belebana Poto, Pico Kiedi, mon sponsor privé personnel, donc Maman Leonimi à la Malila, toujours Nathan. Tobeta Masona Banamboka, Banangiringoto, par rapport à événement douloureux, Touchaki Bango, donc voilà, donc on est là. S'il vous plaît, pour donner s'il vous plaît, c'est un modèle de patronnet qui sont les gens de fleurs. Si vous voulez le recueillement, nous vous demandons qu'on nous rappelle, s'il vous plaît. Pétrolier.
Merci à toi Junior, tous bien vieux. Bonjour vieux. Bonjour. Ndeni santé. Ah, santé kitoko vraiment. Alors bana poto bota la biso, te ba combo et pose nani par rapport à Maître Mbata. Bon, ngai nga kombo nga moule na artiste et musicien. Donc bana poto ti ba mona longi oyo ba yebi wana nani wana zoloba. Mbata za petit na ngai. Donc Bercy aza petit na ngai. Bercy aza petit na ngai, Mbata aza petit na ngai, bango nyonso en tout cas baza ba ami. Vraiment donc même Giscard aliawa ebike oyo azoloba c'est un artiste donc wana baleki na ngai vraiment makambo elekaki vraiment donc et salamaki ba makambo ko neti ya kanaité donc po baba ami bakoli ensemble sonyo sobana ngiringiri so koli wana ba petit na biso. Petit Nabiso, oyo biso to kolisi ba petit Bercy. En tout cas, il veut tous les là mais na mon épée le pétrolier Giscard Azawa. Bien bataillon, le pétrolier bonjour. Bonjour. C'est vrai que nous avons un parquet avant Bercy a transféré dans Makala et un jour après il a transféré dans Makala. D'abord bonne santé à Bercy mon. Bon Bercy Azali, a bien été parce qu'il a pas regret. Il y a moko oyaye, il y a camarade naye ndeko naye a to perdre Bercy a ba regret donc ici Kazali donc coller la temps on sort donc azoli la prison te mo la muninga na oya perdre oya tiki. Est-ce que bozo kuta na bozo benga? Bon to kuta na kende ko visiter dimanche na kuta na naye mais le azoli la kaka a perdre mutu o bazaki naye ba mesana naye. C'est ça. Alors est-ce que ba juger ba katele combien d'années na prison position des andeni? Wana c'est mais c'est très important. Dans les perdre de Konabi soit qui tous les deux familles to kutanaki comme intermédiaire to kutanaki to s'organiser. Il y a aussi la il y a matanga organisation sociale mais déjà qui bakor ici. Est-ce qu'on a niveau à l'état to kundana matanga sur matanga ici to revendre amiable dans les familles pour donner liberté provisoire. Mais hier j'étais ici bato batombo ki babi que non Bercy a sali rien famille ne cotisé ne logo moroté à part salle. Ils sont trop proches Bercy mon. Est-ce que vous confirmez le quoi? Ils ont le quota, au Batbabé ils ont le quota. Bah les ont dit Rwanda, il y a qu'il faut changement de mentalité. Ouais ils ont les ont dit. Donc ça ça l'union so. À Salinini concrètement. Na marmozo les cas. À Salinini so pour matanga bima. À financer. Union so ils ont qui ça la sali. Ce qui babi que yo meminga mo boye fo ou à charge wana. À lui charge wana. Dans les deux familles, tu confirmes que Bafanda qui va solo bien, Bayokani que Bimalelo Bimi, Bakunda Open à Kimi. Est-ce que la famille Bercy peut se représenter? Eza elo komoko Bercy Nambata bakoma bandeko. Famille à Bercy na famille Nambata bazana ba bonne relation. Et là qu'on est où ils ont blessé dans mutema de te perdre mutu. Bon mutu moi c'est penal gambaliwa to perdre mutu. Et ça bon mais pour dans les deux familles en tout cas qui mesali tout kutana de solo là qui amiable aussi ba disposition ya komisa matanga ya osuma ba cercueil ya osuma mabulu donc et en tout cas ça pena bon. Ba kundaye. Ba kundaye na Kitambo. Na Kitambo est-ce que ah famille Bercy komi? Bon, à la famille Bercy et Moussou Bazali. Mais pour moi, que Nazan est makasi na bana ya funa. Ngai lisu na bango yo lisu bana funa Nazan est makasi bana ngiringiri. Il paraît ne loka ba beki ngiringiri kabana kimbanga kabana me bakosi. Parce que ngiringiri kabana te ngiringiri za moko. Et là on a sepel makasi parce que ba jeune ba yoka ngandi na no saki message pa na bango ya kimia ngiringiri nyonso likolo na se eloko moko kimbango na ngiringiri eloko moko mobiliser. Kave na makala partout bumwelo moko en tout cas nazana esengo makasi en tout cas kimia pendezali ko sakana te tito witi ko zwa ko na biso na mama ye moto na ngona nzela mutu moko azokite mutu moko bundite kimia ezali en tout cas ngiringi na bandako yoka na kala bana ba ngiringiri ya lelo eza ngiringi mo eza ya modèle. Alors donc on peut retenir que kimia est dans le deux camps. Na siro yo kimia ezali to abena ba pantera wa lisu kola lisu na ba maître musala izo sala mamalamu mais netu yo ta mona ba faire des cibles
y a trafic d'influence. Il y a trafic d'influence. C'est FARDC, Bazawana, pour l'encadrement, il y a Badongolomisu, il y a Batomabe, pour manifester ma bien dans ma tanga, la force reste à la loi. Bon, Baza pour nous aussi, mais en tout cas, même moral, soldats à Congo, na ba jeune, il y a Congolais, tous les habitants sont ensemble. En tout cas, qui m'est allé. Merci beaucoup les pétroliers. Je pense que la poto Bayoka Kyo la première version. Je suis en live dans ma tanga. Je pense que ça bango bien. On ça bango ni poto chité na yokas. Et là on a ça bango qui est basé en kimia. Bati kande ko kabioka yoka. Est-ce que bambon on peut les bandes payer pour l'enterrement? Et là on été. Oh les pétroliers. La poto batine l'arte. Et là on été même monsieur moko o abli que la mission bongo pour na bercer azate. Bon? Oui. Et là on azate. Même monsieur moko ngai monsieur na sali eloko boy azate ngai les pétroliers na derrière makambwana. Nga ba ndeko soutenir makambwana tina suka tie comme na niveau E. Mutu mota ko funga lambango ngai musicien ngai intel la monsieur eloko azate. Nazo ba pona sentiment na ba likambo isala miya. Oui ranson Kofi Ferry ba sali rien. Et là au mokoté. Bon à ta présence physique na bango. Et là au mokoté. Ah bon monsieur moté ah ben na sur la public entre biso bakino. Nazo so mamba solo na ko sa hote. Sur ba version ba rejeter na monde de musique to ndengeni. Bon, baba qui est dans le monde de la musique, bon, Wera, Azam Mokolo, Fer Azam Mokolo, Kofi Azam Mokolo, tu éviter, na ba relation basée na bombe na Bercy. Ndé matanga, babi qui est et surtout mingi waze quoi. Et ça problème waze quoi zaki papa na et ça problème morote, ndenge bakundi matanga boye. Babi qui au moins ta bakunda matanga, famille batikalaka isolée. Na moment famille batikalaka isolée, et ça moment où ba visiter, pour ba roya ba sepeli ba bini ba le ba kei. Et comme à la moment où la famille est isolée, moi visite, moi soutenir, moi enveloppe, bazan imité ma malamu, na éviter na simalanga, il va repogoya, se manifester. Mais ça vient dans mon sur la action faut les canadiens, voilà bakenga na salibu. Et ben dans mon ça makamni na ninga cesse na ninga bomba ngiba baité. Ya te kaso mtali na TV binga na salibu ya le morote. Ouais mais ça qui est tango sala, libo à gauche, droite moyen ba ezati. En tout cas, ele on a osenga na ba jeune bati kabioka yoka internet est bien mais bato ba internet est ba jeune parce que ba le couteau bazo ko ta internet na oza dessiner ngo makasi mutu moko te asepelaka na liwa muninga liwa eza mokano na nzambe eza nzana biso nyonso lelo Richard akufi et comme publicité ba baleka na internet o asali bati kabiloko wana en tout cas na CP na ngo penate. Merci beaucoup les pétroliers, donc nous sommes ensemble. Jérémy Lumbayeyo. Merci Mingina Jolie Moussampa, mon compte sa mère tout na Belgique. Je le confirme, Jolie Moussampa, très jolie. Chez la moi na France également, chez la moi na des gros bisous à toi. Cré de Lungela, je pense à toi également. Déborah Mopoul, le moté magie d'ADG du Monekene. Maréchal les souvenirs en bourg number 1 à Lille. Nira en bourg number 1 à Lille, donc nous sommes avec toi. Alors les pétroliers, aux années Bangate. Na baka libanga te to na muta kufi muto akufi nzamba batele moni za na kimia libanga na yango wana. Merci, on est ensemble. Voilà, merci à toi Junior, donc le travail continue. Maréchal est sous-veillé, ça le jeune patron depuis Dallas, merci d'être là. Le président Rifem Malanda, l'homme des événements. Désormais Congo Distribution est là pour vous, donc envoyez les cartons depuis Orléans Kinshasa avec rapidité et sécurité. Le président Rifem Malanda, l'homme des événements, toujours on attend encore. Merci. Alors Bastaf Bangoyo, il y a Maître Richard Mbata, Mbote. Oui, Mbote papa. Bana poto baotala yo kombo nani? Nga kombo nga Maître Muscador. Maître Muscador otomelara? Non, otomelara te. Ouais makofi. Ah ouais makofi. Oya beta pe mokili ba yobi. Alors Maître to moni na matanga awa, mamnenge tambola yo solo ndeni. Bon, tala bangunde. Bon nga na olobaraka ya participer mawa. Ouais. Bon, Maître Mbata, to na Maître Mbata tozalaki na ye totambolaki na ye tomelaki na ye mais sango aliwa Mbata edérange nga vraiment fort sala nga mpasi mingi na motema tant que maître mais tosala ni nzambe moto apesaki mpe moto azwaki. Mais toyoki ke ngiringi eza divisé bokabwani mpona liwa Maître Mbata makofi etambolaki. Bon ngingi ekokabwana yango mpo Bercy nde moto aluki yango. Oui eloko otunde ekomi boye ti Maître Mbata alali Bercy nde moto aluki yango. Po Maître Mbata afandani na palin alalaki na ye Bercy abengi abimisi ye nde akokutana makambo wana tu. So neti yo poza garde corps musicien? Jamais. Papianga kombe. Bon ce que Mbata na po na ye derrière Bercy kanolia bien. Bon wana eda vie privée à Maître Mbata.
il a vie privée, il a mettre un bâton dans les au terme de mission, mais c'est non aïe, mais un autre moment on a bangoté. Bana poto bayokio, otoko clôturer nani. Bon, on a le baraboy. Bercé le rabeti. Nangingiri. Nangiri to se peine à acte ou à la télé. Ne pas bomber qu'on est la prison, pas bomber kaka. Comme on a abîmé to charger naé. Oui, to charger naé. Ah faut, so mettre un bataille là libre pour naé. Merci. Pour naé. Bon, on va bomber kaka. Il a mettre muscadon na moi la yanga minangingiri. Na 20 na bo 517 na famille mbala. So ba libérer ma kove otambola. Avant, on va être en train de charger. Merci, maître. Ouais, calme. Kitoko, alors, Taboui.